Bandeko Magali na Isaac Parker se confirmé baza siko ensemble mwasi na mobali ndako moko. Bandeko Magali eloko etindi ye bakabwana to batrompe Deboul po bakabwana eza kibula te, eza pe kindumba te, eza pe te ke alove Isaac Parker. Bien sûr, amour ya na kati po bazala ensemble. Mais na découvrir likambo oyo bino bozolinga boyeba. Pona nini Magali asali boy. Etant que Deboul a maltraité été, asali mabe moko te, ye moko Magali alobia. Voire même ndenga za na ndaku na Isaac Parker baza toujours en bon terme, bonne relation pe na Deboul. Semaine okoto atikaki mwana na Deboul, semaine mobimba azala na mwana akende kozwa ye. Etanke bakabwani kaka sikoyo, me kanda te eloko te eza na kati. Bolanda ngai. Po te bapapa, bamama, bandeko. Po te barando na barandonete. Po te bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Po te ba jeune garçon na ba jeune fille. Po te bana mike na ba bébé. Po te ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Magali eloko etindi ye asala makambo wana akabwana na Deboul ezali kindumba te. Bien sûr oyo asali ezali acte ya mabe. Bazala mobali oyo amalteta ete, mobali oyo anyokola ete, pe asombelaka ye eloko tu oyo alingi, pe bomona ava bakabwana Deboul azolakisa Magali, azolakisa biso ke ye azali mobali, modele akipaka Magali, Magali palobi wi, Deboul na trompaka ote toza bien. Baza pe très heureuse. Mais so botali Magali abana okanisa, wana sabando trompe. Siko likambo nini etindaki Magali a trompe, ye mutu azali bien na Deboul. Pe bakokisi 6 ans na bolingo. Bandeko boyeba ke Magali aza na 39 ans. Donc na 2024 oyo akokisa 40 ans. O nayoki yango pa motu te, nga moko natunaki Magali, ezalaki pe na live, batemwe pe bazalaki wana ebele. Bayuri Kalinga pe bazalaki batemwe. Tigre noir, mopote, Feli Tigre noir, azalaki na kati comme témoin. Tozalaki pe na batemwe ebele, Cléopâtre, bazalaki wana. Pétage, toaki penza bato ebele. Magali a confirmé ngai, azali chanteuse, a confirmé nga pe, azala ponga na tuna keso azala 40. Ya lobi oui, na kokokisa 40 sikoyo, naza na 39 ans. Bandeko, na tuna ki ete po na linga kotuna, bitunela mwanza, to bitunela robo. Na tuna ki ye, po na examine kana bango. Tango Magali alobi nanga aki na 39 ans, natali kana bango lelo, mokolo wana te, lelo kaka, afana bande émission.
nakei na TikTok ya Isaac Parker natala soki makambo ya ndenge nini namoni mpenza poste ye na magali presque partout or ke ntango Deboul bakabwani na magali akendaki pa ya Isaac Parker te azalaki kaka bongo Deboul alobi magali azogalere mpo na ye alobaki bongo mpo magali ayaki susu pa Deboul basilikili ye bandeko nazoya mpo na yebisa bino ntina nini esalaki bongo bolandanga nanu Deboul bakamaradi ne balobi oza ndoki soki ozongisi mwasi wana tobando ya supa na yo te tokopesa mbote na balabala Isaac Parker ye pa yebi Deboul bayebani alobi yayebaka te ke magali azalaka mwasi ya Deboul magali mpe bisika akendaki baza kolobana te na Isaac me na Deboul bazosolola magali aleki na bemission aleli alobi Deboul apesaki bapromese alobaki ne makambo ebele te Deboul te Isaac apesaki bapromese alobaki makambo ebele sikoyo tala makambo ndenge komeli mama Kongo alobi mibali bazalaka toujours lokuta bongo nzoka promese ya Isaac mpe ezalaki lokuta te lelo oyo magali baza ensemble na Isaac ye mpe azalaka na mwasi sikoyo mwasi wana aza te etanke na bavideo bomonaki mwasi ya Isaac ntango bakangaki bango mpo ye moto abimisi makambo wana tu mpo Deboul bakabwana na magali bomonaki video afilme alobi ye na Isaac bakabwana te alobi bima wana kofunda mpa mobali no Deboul ma réalité Isaac mpe na mwasi te bazalaki na baproblème boyeba Isaac aza na bana mpe bakola aza na mwana te ya moke lokola Deboul na magali te Isaac aza na bana bakola abandoko etika bango mpe na classe azwaka bango donc problème mpenza ezalaki na ndako ya Isaac me tokɔta sikoyo na likambo nini oyo magali etindi asala makambo auti osala bandeko magali aza na 39 ans basali 6 ans na Deboul baboti mpe mwana moko bayebanaki babanda kolue bachambre magali abanda kolue chambre Deboul mpe abanda kolue chambre balingani ti Deboul asali makasi ya mwana mobali bakomi na ndako bandeko soki basali 6 ans na bolingo foto tya 39 ans ya magali moins bandeko bozala calme nazoya nayebisa bino pourquoi magali asali bongo boyoka makambo oyo mpo bocomprendre ntango na koloba likambo yango mpo soki bocomprendre makambo oyo nazoloba te ntango na koloba yango bokotuna nga lisusu banda koexplike mpo ani esalami bongo yango nazoexplike avant soki tolongoli 6 ans do magali na Deboul balinganaki magali azalaki na 33 ans mpe magali ntango balingi na Deboul moto alobaki yo na monoko na ye magali alobaki na ye dans la avance nga ndenge naza boye nabotaka te nakozwa zemi te Deboul alobi na ye ngai soko olingi ngo serie okobota
na komema yo ti na Jérusalem wana maloba Deboul eza pe na internet. Bandeko, imagine yo za mwasi mobali azolinga yo soko oyeba obotaka te okobanga mpo oyebisa liboso no me Bagari ayebisi soko ayebisi aza mwana mwasi moko akosaka na ye malobaka mingi verité. Donc eza pa moko ya bien elakisi aza mwasi moko ya bien to akoma mwasi moko ya bien me nakanisa aza mwasi moko ya bien banda kala mpo lokuta oyo makasi eutaka banda bomwana. Alors Magari sikoyo na 33 ans na ye kita na se asalaki nini? Magari na 33 ans na ye kita na se azalaki lokola bajene nyonso. Donc abima na moto oyo soki esimbi te ake na oyo akutana ata na likambo moko to kolongola basemi to likambo moko boye nsima akoma ekosentir ata alali na mobali na periode adinga azwa zemi na ye zemi ekotaka te. Donc fo ezala mekango plusieurs fois fo ezala mpe abima na mobali oyo mobali akei mibali bateta ye mwana mwasi moko oyo bango bayebi. Alors yango Magari amitya na plasi aza bula mpo amolika moso akomitya te mpo ayebi yango mpe mibali wana babengaka ye molaso bula. Do lokola sa abimaki na mibali ya ndenge na ndenge nombre ye moko ayebi akomi ntina 33 ans. Donc ayebi kotala mibali très bien ayebi ke oyo ata na kosi na 2 jours ntango akoyeba boye oyo ntango nalobi boye ekende boye me vomi naloba na Deboul oyo ne bandeli akende na ye kaka soki akokende mpo mosusu akoyani mpe lobi kolulanga bawelelaka kolulanga kokende mpe bapakataka mbango avant kokende dobongo. Siko Magari ayebisi ye ngai nazwaka zemi te. Alors Deboul andimi kaka lokola Deboul ayembaka ye mpe ayembaka. Donc Deboul akoyede su na musique donc Inos Bi na Rebo. Magari mpe atali Inos Bi na Rebo bayali akei kokende mpe akei ale bazoyekola mpe koyemba bavi mpe ezochange bazolue so chambre te bakomi na ndako. Donc edi koloba boye chaque 6 mois vi na bango ezozala modifie. Chaque 6 mois Magari akomi respecte azolata kitoko bazolinge na basemeki bazolinge na bakamarade ya Deboul kolinga te modele ya makangu to kolinga ya lokuta me mwa respect kilo bakomopesa ye. Magari patali fo nazala nde esika oyo. Donc Magari azala fidèle na Deboul tokosala liboma te ata nazalaki te Magari azalaki fidèle na Deboul. Fidèle wana ezalaki ye moko amonaki 33 ans na ye kita na se makambo a vivre na 33 ans na ye na Deboul changement ezochanzame même na vie na ye propre. Donc ayebi ke soki na dekone pa mobali wana kozwa eloko te nakozwa ri même lisolo nakozosolola te. Alors fidélité ya Magari mwasi azwaka zemi te ma zemi ekoti sanke batya bango loboko na Pasteur Pétage to na Pasteur Mike Kalambai to na Pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Mukuna kutu bosana azalaki wana te atiaki mpe soyi te aza koteya. Alors bandeko Magari aboti bokalikile bien non
ntango magali aboti ezali likambo mosusu esengo na debul na ye akoma otambola na mwana me problème yango eye sika wana problème eye bisika wana kuna mpe Isaac Parker ayembaka bakutanaka mpe na magali bayebani mpe bayebani voire même banda kala ata bayebisinga te me nazo comprendre bapesanaka mboti basololaka debul mpe ayebi Isaac Parker ayebi mpe banda kini ayebi mpe kaza na mwasi na bana mais Isaac debul azwaka ye comme un mario gigolo pa mobali na ye pa mwasi na ye mais Isaac aza gigolo te mais kobinda ye mpe koyemba abinaka to alandaka biloko afali sikoyo abimaka neti gigolo alors magali aza na bacharme na debu lisusu ndenge abongisi lisusu na bambongo nelateli bacharme emonani lisusu ebimi magali mpe biloko ya mokuse na lokolo mpe tatouage babeta Isaac mpe atalaka magali mpe atalaka Isaac na basourire Isaac litoi na ye mpa magali ezwaki temps magali aza kokipa yango te me ezwaki temps mpe Isaac ntango azotia litoi na magali parce que simi mo ekomaki koleka wana Isaac aza na problème na mwasi na ye na ndako baproblème ebanda mike mais Isaac akoma kobanga deja baboti bana bakolia ayebike mwasi na ye akodomine mpo na bana akozwa mbongo ya bana mpo abwaki eloko pamba ata aza bogar Isaac mpe ayebika ata naza bogar mpo nazwa mwasi mosusu navaa na ndako oyo ngai nalingi ekozala problème akokoya na ye mpe komona lobi so makambo esimbi take me magali oyo namonaka lelanga fort nga mpe azokɔta ngai na bacharme kuna litoi ezokende malembe sa koprononce litoi me bandeko tokomi na likambo oyo nazoyebisa bino oyo etindi magali adekone 38 ans na ye na 39 ans eza age ya crise ya quarantaine oui donc magali ti siko aza troublé na crise ya quarantaine parce que magali azalaki toujours fidèle magali asololaka deya na Isaac banda kala magali atikali kodekone te amonaka mibali ya kitoko bakamarade ya debul na bapeti ya debul babogare babwakelaki mpe miswa batalaki mpe soko avandelaki kupe na kati ya makolo ndenge bombe me magali toujours ayebaki ke oyo alelaka nga oyo alelaka nga oyo alelaka nga partout me magali aki fidèle panda temps wana me crise ya quarantaine na makambo Isaac akoma olobela ye na magali ye moko aza mokolo atidie mpenza couple ya Isaac atidie mpe kele ndako wana akei mwasi ya Isaac mpenza aza teko mpo magali akomaki kolala na mbetu wana ntango teke Isaac bana mwasi na kati ya ndako wana te mwasi wana akendaki mpenza mpa na bango to quelque part na bana sikoyo mwasi ayebeke azwaka Isaac donc modeli kaka ya mobali ya marilo na komine sikoyo bakoshimar aza kovivre na mwasi oyo bazalaki na ye ndenge Isaac aprepre ekokani te me aprepre Isaac azovivre na mwasi na ye oyo ya petage donc Isaac ntango azwa koloba na magali azoloba serie
Magali sikona crise à quarantaine. Bandeko crise à quarantaine pa Magali bosale ndenge nini. Wana pe bolingi boyeba. Onde faut n'expliquer bien. Magali crise à quarantaine bosale ndenge ba crise à quarantaine salaka basi. Eloko liboso. Ya liboso Magali akomona boy. Akotala bilan ya vi na ye banda botama na betapa aleki na oyo bakomi na Debol. Aza na moule ya Debol. Sikoyo na crise ya quarantaine na ndenge basololi na Isaac ntango na adekone te ntango bazosolola deya litoyo ezokende tokokuta na masolo akalikile. Donc vie eza mokuse mpo bato ebele oyo balobaka ke vie eza mokuse bato balobaka bongo babandaka na age ya 35 ans ti 40 ans bakokontinue ti 45 ans na bana basi ya so bolingi bolanda bien soko oyokaka bato balobaka mpenza euti na motema ne na vie eza mokuse tikanaki mpe makambo na nga tikanga mpe nasepela bazalaka entre 35 ans 45 ans bana basi bana mibali bango babandaka siko 45 ans pai mwasi ameleli pema bana mibali bakokoma nango tina 70 ans yango bozokamwa papa moko abina te akomi na 50 akoma kobina na bafeti mama moko abina te ba 45 ans tala ndenge aza koboma oyoka mpenza kie tya nanu boye 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 donc bazobina badanse to c'est normal siko Magali ya binaka deja aza chanteuse ye tya nanu boye akobina te Magali azotala bilan vi na ye mpo na 40 wana na crise ya quarantaine etindaka nde raisonnement osala choix mosusu deuxième choix to troisième to dixième mais ezalaka neti dernière choix donc Magali azomona nyonso oyo eleki na vi na ye eza choix na ye te choix na ye sikofa sala mpe Magali abando sentir sikoyo akomi nde belle ya babele koleka batango akala sikoyo nde azali vrai belle ya kosakana te sikoyo ntango azokanisa biloko ya bongo azosoba na Debul baza na ye Debul azokende mosala azoya kuna ntango akokende bakutani na Isaac na baproblème boga azoloba azoningisa Magali aponi choix à vivre sikoyo na Debol alobi te adekone aponi à vivre na ye sikoyo nde fo aluka bakabwa na Debol aosala ndenge nini azomona nanu te adekone sikoyo Debol ayebaki teke mwasi ne azokodekone ma ayebaki ke mwasi nde bazosolola mingi na Isaac likambo nini yango Debul asalaki parti wana TikTok alobela bashigolo boza miyibi wana betaki libanga direct na Isaac yango atunaki susu Magali chéri tu me trompes yalobi te alingaka tuna ngo na public bato to bayoka po soki moto ayebi ke Magali atrompaka ye alors bokoyila ye bepreuve donc bapreuve oyo balobaka na français biso na lingala épreuve e na liboso akoyela ye baépreuve lokola mpe Debul bakamarade nde ata bayoki basipson moye bayila yango ye te
bato mosusu mpe bazolinga kokota makambo wana te bakangi bango na mbetu te. Me mwasi ya Isaki lokola yebi ke Isaki akokozwa ye azongeli akokobwaka ye mpo mwasi ya Isaki bote Isaki Parker amona yango kaka bo amona yango kaka neti bote ya Era boyebi Era no Era Ramsey bote ya Era okokobwaka no ye bote moko ya makelele bato mosusu bakolula yango zali na ndaku omonaki fru na bote oyo vometiano petit fali na palais yende noko mwasa Isaki amonaka Isaki bongo me Magali azomona Isaki bongo te azomona bogos abinaka ibobina fali na kolengela bebe nanga tout d'abord na mokolo na ye sosa makamba mike problème eza te na kozwa ye bebe mibali balaka bana mais pas ya Deboul mobali mpenza aza papa voire même papa noko tata kulutu na kati. Alors Magali na crise na ya quarantaine pa andimi kokushe na Isaki kuna mwasi ya Isaki ye aye na bakamera baki okanga bango aspiona te bato na ye lokola za moto apetage akanga ye abimisa alobaki bakabwana te or que bel et bien bakabwanaki mwasi wana asakanaka na Isaki nde Isaki mpe lokola ayokelaka mwasi na ye andimi bakabwanaki te batikali Magali mpe akei yango bomoni alelaki akepa Deboul azongisi ye na ndako mpo aza na mwana na ye me Deboul azongisaki ye teke mpo libala ekontinue evanda nanu wana me bakamarade ya Deboul boyokaki bango mo balobi batraite ndoki makambo to Deboul akalme bango na Magali fo esila kaka Magali akomolala alali awa Magali mpe alobi wana crise ya quarantaine ezoleka me Isaki mpe azolela de mpe kaka Magali azwi décision bon gana Magali fo tosala aluki Magali bakutani basololi moke kaka bayambani kote kuna Isaki aza na problème ya mwasi moko bapétage bote na ye mona yango ntina moko te alakisa minu na pembe ntina moko te abina lokola fali ntina moko te azwaki kaka bote ya Era Rams Era okobwaki ndenge olingi vomitiano petit fali na palais yende noko. Alors Deboul mpe kuna salobaki na Magali akende na ye libala esili me baza bia aza na kanda na ye te akoka kotikilaki mpe mwana soki esika kolala ya te bakokutana na bango mpe so na besoin koede Magali mpe akei yango bomoni Deboul na Magali baswani te babundi te Magali azoka etika mwana pa Deboul avec assurance Magali aza na Isaki ndako moko bango de bazoloba bien ya Deboul parce que guerre eleki te sikoyo Magali na Isaki bolingo na bango mpe babombi te sikoyo Magali aza kobanga koposte Isaki Parker na TikTok na ye me sikoyo Magali pa uta kotyango lelo kaka na butu atie Isaki na TikTok na ye me Isaki yesa atiaki Magali na TikTok na ye besine wana elakisi ke balingani ya solo basine wana elakisi ke balingi basala vie ya couple ensemble basine wana elakisi ke biso mokili totika bango calme bavivre bolingo na bango Deboul ye kuta azalaki kolo mwasi atiki bango bavivre bolingo na bango calme Magali azalaki na Deboul basali 6 ans crise ya quarantaine ekoteli Magali
Magali azomona ke fo asala choix mosusu na vie eza mokuse fo asala oyo alingi kosala asali choix. Isaac Parker ye aza na 35 ans aza ata na crise moko te, me mwasi wana nde modele atretaka ye etanke ye Isaac Parker basi bawelelaka ntango akendeke mpe kini na poto mpe balingaka ye mabangaka soko alingi bango bakovanda na ndako moko te. Ye aza na posa aza na mwasi na ndako. Isaac Parker sa mesana na mwasi na ndako. Siko mwasi oyo amoni alingi ye mingi mpe bakovanda na ndako ezali Magali. Yango Isaac aza na esengo atrouve mwasi oyo yo aremplace mwasi na ye te, me azwi ndambu ya mwasi na ye s'il vous plaît. Azwi mobimba te. Isaac Parker alingi Magali mpe aza na esengo mpe alingi kotika ye te, me bokanisa teke na motema Isaac Parker mwasi oyo ya Isaac akei Magali aremplace ye te, aremplace kaka parti moko ya mokene katikati ndambu ndambu te me katikati, me ezosala Isaac bien. Sikoyo Magali ye atrouve mobali oyo ye aza kolota na moma oyo ya crise ya quarantaine pe azobule sikoyo ke o bakobota na ye bana o bakoya posa comprendre ke abotaka pe o bakosala na ye vie bakokende na ye bakowumela koleka ndenge azalaki na deboule mpe akolakisa ye bolingo ke azalaka fidèle atrompaka te na couple. Ata Isaac azwi ye akototrompe deboule malinga alakisa Isaac nga na kotrompe yo te. Siko bandeko mpona koma na esuka émission bolingi boyeba selonga Papa Robo na mo ndenge nini bolingo na bango ekokende musika, bien sûr ekokende musika parce que situation o balingani. Isaac a trouvé ndambu ya mwasi, Magali a trouvé oyoyo ya bandako a trouvé ko tout mazo sala partie à rêve na ye ya quarantaine. Sikonde kowumela ba 10 ans wana ezate 10 ans bakokisa te bakokabwana wana sur et certain. Ta musupe bakokabwana na 5 ans. Parce que Isaac tango akokisa 38 ans a 35 ans, 38 ans, 40 ans. Isaac soki aboti na Magali bakozala ensemble, mais Isaac akozala na mwasi mosusu. So baboti te bakokabwana, so mpe baboti mwana moko bakokabwana. Isaac na 40 ans to 45 ans, entre 40 à 45, Isaac aokena mwasi mosusu. Parce que bana mibali 40 ans na bango ti 50 ans bango pesa âge spécial. Âge spécial ya kozwa décision ou bien boyani na mwasi akomine muta bekala, akomine muta ba concert, akomine muta ba terrain, akomani kaka kobima na basi atiki abimi na basi atiki parce que sa bota na ye po Isaac aza na bana mikolo. Donc Isaac na ba 40 ans bana ne ba okola lisusu. Na 45 ans bana ne bakoma ba adultes. Donc Isaac pa luka mwasi muso bana na ndako problème.
ezaki mpa kokontinue na Magali te. Bandeko eza bongo Izaki nde akosala oyo ye nsima ye mpa okóma na crise na ye ya mibali ezaka 40-45 bacrise wana ya mibali kuta ya 40-45 te ezalaka wana ya basi ya mibali 40-55 crise na crise bondimela ngai nakanisa bino moboloba yango awa bomona yango mpe bongo te bozoloba batonton mibali mpe balingi biso kobala te bakoma kolamba bango moko lokola basi eza te balingi kobala te. Donc likambo oyo mwasi abanda kosala isagi bango bamaîtrise yango bana moko bamoni ozali so na ndako mosala nini si mpe na bota kuna bana kuto na bota baza mpa na ye sikoyo na kobota nini mpo bana yango tobotelaka bango biso te. Donc mobali barezonaka bongo yango nayebisaka bino mbala ebele mwasi ntango kabwani na mobali bien sûr mibali nyonso teko mais majorité oyo bakendeke misala banini eloko etungisaka bango ya liboso ezali wana nani akolambela ye nani akosala ye mosala ndako nani akosuka bilamba do bamakambo wana donc ezaka eloko ya liboso yango bino mpe basi bogangaka awa soki mobali abalaka te bakomi na age wana bokobala lisusu te ndenge nini bokomaka babar bakoti na ndako na otalaka bamasanga bokomaka bino na bino eske bokoma bato ya nsima bolobaka bongo nani akolambela yo boyeba kolamba koleka basi bozobaze na meme likambo bozobaze teke nani adopeso tendresse nani adopeso babizu nani akosimbo na kingo nani adobetelo bahistoire nani mandofino babouton bobeta masolo wana te parce que ezalaka nango na valeur te na mibali ebele na basi ntango si bokomi na baage wana rien bien sûr eza na importance mais yango te botiaka yango mobali ntango azopike crise mpo baboyi ye na mwasi premièrement mpo babwaki ye biloko na fenêtre deuxièmement makambo wana mais ezalaka mpo na mwasi ye moko te mpo so ezalaka mpo na mwasi ye moko en tout cas ntango bandolinga basheri fo alingaka ya age ya mwasi na ye no ata forme ya mwasi na ye mokomona akoma kobima na bagene donc mposa ne bagene mpo na kosangisa nzoto mpo na posa moto donc mwana mwasi gene moto age na ye te mpo bocomprendre. Alors Magali na Deboul bakabwani basali 6 ans Magali na Isaac Parker bakosa pe 6 ans tulo nde moto akobebisa eza Isaac Magali nayebi te Magali mpe akokoboya na ye soki kodécouvrir ke Isaac aza na makambo moko oyo ezolakisaka ye fo atika ye mpo soki Magali akodécouvrir mpenza ke atetetete oyo mpenza mobali te oyo neti mwana mosusu aza na ye Magali mpe akokotika bomoni mais sikoyo bango mibale na mutu na bango moko te aza na posa tika moninga bazo vivre bolingo moko biso eloko tokosala kaka tokalikile teke oyo bakoboyana to boye te biso kaka to benir bango topambola bango to souhaite bango bazala bien
makambo nga na lobi ke ba okabona un jour et ça la maté hein wana botia na prière po bazala ensemble bongo te po Isaac auto kabwana mwasi Magali auto kabwana Debol bakangami pe rapide en tout cas pour na kosala bango souhait ko souhaiter bango lo kamalamu esengi ka toloba na bango bazalaka ti bokoko bolingo équipé nango age te pe ntango balingani bayibi age Isaac na 35 ans Magali aza na 39 ans Magali aleki kaka na 4 ans pe Magali aza na bacharme amonanaka mpe lokwa amona 31 Magali soko tie na bamikolo na ye bayabe Benita so bima neti mama kulutu na ye Magali soko tie na Pamela Shekola zo bima lokwa tata mwasi na ye Magali soko azo otie bango na Cynthia Wadon bazo bima neti ba mama passe mais à 40 ans donc nga papa robot na part na ngai avec tout mon cœur na souhaité bango bonne chance ba continuer bolingo ti bokoko wana eza na part na nga na lobi yango ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.